bakengi katika bakengi peveko, nitu bakengi katika bakengi peveko. Zaya vimba ntangu za kuziwakane, zaya vimba ntangu za kuziwakane. Domingo tatu nweni vita ye mikele miatia, singululu kondwa kwa jaye makesa matu. Zaya vimba ntangu za kuziwakane, zaya vimba ntangu za kuziwakane. Domingo tatu nweni vita ye mikele miatia, singululu kondwa kwa jaye makesa matu. Bayenda babole basungama, koko wayenda yani mosi watekama, koko wayenda yani mosi watekama. Bayenda babole basungama, bayenda babole basungama, koko wayenda yani mosi watekama, koko wayenda yani mosi watekama. Ngeye Kongo ukivisa mononge na nani, ngeye Kongo ukivisa mononge na nani, uyatela maya soneka makongo makapa. Ngeye Kongo ukivisa mononge na nani, ngeye Kongo ukivisa mononge na nani, uyatela maya soneka makongo makapa. Mwanda velela utiamisa, mwanda velela utiamisa, silwa nzambi se ulungana, silwa nzambi se ulungana. Mwanda velela utiamisa, mwanda velela utiamisa, silwa nzambi se ulungana, silwa nzambi se ulungana. Mwanda velela utiamisa, mwanda velela utiamisa, silwa nzambi se ulungana, silwa nzambi se ulungana.
matondo ya mingi mbutana biso Malembe Mopia secrétaire ya comité des sages asili kolimbo la biso makambo ebele oyo efongoli meme motunanga mais ezali pasi kaka soki lelo oyo makambo oyo eleka kala bambuta babundelaki ebandi kozonga lisusu biso tobundela yango lisusu donc nayebi te soki tobanda kozala kaka boye me nakanisaki mbuta nzola ntemo malobano ekatanaki ou bien osilisaki po te biso tolingi toleka pa général abeta ya yesete po te na nyonso oyo ezali koleka me soki okatanaki topesa yo sisa mwa ndambo wana po te toleka matondo sokoza pre zomanga maloba. Bon, en tout cas, na yebi tusoki na soki wapi mais bon pour lokola sina bunga ki déjà na tika kana ko ba na likambo na bandai ko lobela likambo bato na biso bazako somba ma pona koteka mabele na se rappeler kutu ndenge likambo seka lobaki likambo ya loi bakajika. Ça me rappelle encore beaucoup de choses donc na mona ki penza ki bato bazako teka malokola bazako somba bango lokola soki basoso na histoire wana ya soko yoki histoire soko landi histoire parce que ngana tanga ki archive yango ya réunion basalaka pona likambo avant indépendance na biso na leli likambo na ya mabele bazala mindele bapozaki yango déjà tango bako ya ko négocier indépendance batiaki yango à l'ordre du jour mundele tiaki yango à l'ordre du jour mais bato bako surtout kasa buna nzeza balobi te likambo wana ekozonga ndenge biso tozala na bukoko na biso mabele eza ko appartenir na ba autochtone donc na ba tribu basali tout po bako changer nani wana kasa vu balobi biso toyokani tokosala kaka ndenge wana ayumumba pe azalaki obligé alanda tozongi awa mbuta bazongi awa bapesi bango indépendance donc loi wana makambo mabele dossier mabele zaki déjà clôturé tozongi awa nzoka nde na sima tango Mobutu bapesi à côté po bazaki na top na bango nde Mobutu tango bapesi ye bazoko kotsa na circuit wana nde basombaki ye po akota ya kobebisa makambo mission na ye ezalaki yango wana po mundele alingaki a récupérer mabele parce que yebaki tina mabele azwa biloko lisusu asalaki nini coup d'état tango kaka sali coup d'état bavandi bango nyonso bale bon siko so sali coup d'état wana ba mobeko liboso ko sala yango wana ndenge bayokanaki na COP na bango ndenge toloba COP na bango ye aye kozwa bato bazalaki pour likambo yango wana kaka nani baluba wana basali loi bakajika mais avant bakajika loi ezalaki ke ya bakoko na biso ezalaki ke mabele ezali propriété ya ba tribu mutu nyonso kanda ntoto miandi ya ba clan yeboye tango bayebo to bango basombaki bango l'état bayebaki bien l'état ezalaki fragile et utiko zwa lipanda kala mingi te ezalaki fragile mundela yebaki ke bako récupérer mabele facilement Mobutu ye wana asalisi loi bakajika lobi ke non les sols et les sous-sols appartiennent à l'état yo moko talaka l'état ngo ndenge azalaki Mobutu ba corrompu bani bazaki fragile bazaki kutu na ba intellectuel belete mais lokola basombaki bango basali loi wana mundele ye wana zongi alubi non tosangana tosala soki imine soki inyo miniere wana ya katanga wana parce que ezalaki penza focus na bango ezalaki wana bango wana basali yango po baba sepelisa Mobutu ba changer ko batie soki komaki soki compagnie nino soki remplace qui j'ai camine voilà et comme j'ai camine ndele balobi ya problème te ko changer comme ça ne change rien biso ba to simbiango nde yango place batekelaki biso place ba mutu mwana mboka atekaki mabele yango wana soki to tik bayebaki déjà que tant to jouer lipanda il fallait to koma liboso makasi na soki to zaka na loi na biso wana ya ba tribu baza ba autochtone baza ba propriétaire ya mabele na bango mbele makambo to soko mona lelo izate mais bazo teka mabele te kasi basali yango l'état azalaki fragile l'état ba imposer
après ça pour ça l'investissement denga balobaka ko allez mabele mundele asali abandi ko benga siko ba masa nayo ba boya ale miyibi pe bakoti donc donc pepele quoi bazo zwa ba portugais bakota ba nani bakota bango nyoso bakota mais kolo kwanga ndeza laki ba belge. Donc c'est pour cela donc makambo musuto lobaka tozoko kufa pona bandeko na biso bon mukolo lelo yo dango nazo lobaka batu bazoko somba bango likambo mbongo na maloba bayeka ba monike ya za intellectuel baye bizina lobaka likambo mondialisation aw ezoko bala mitu ya batu pour baya ko convaincre biso balobika non to comme na 21e siècle il faut mondialisation ale bango bako mona wana ndio mwana ngangu kene to comme même abosani bokoko na biso to baboyi biso to zongela bokoko na biso makoko na biso bazalaki ke loi ezalaki ndenge wana mabele ezali ya kanda dia bantu ntoto miao. Donc mbuta likambo ya likambo wana ya loi bakajikeza histoire mulai ngana tanga ngo na ba archive ya musée ya terre vivante na mona makambo ebele mena lobia keleka ba mayingi batusuye kilanga bon makambo mususu ki ba mona batu mususu ba ko changer vie mais bon kizengi pe kitusaki di vobaki dikaka diplôme ko ka docteur kuzoli diaka wa mambo mabankaka ko kuzoli diaka wa mambo bakuluko ngekaka modernité mais bon comme ça siko ndetango ne biso ya ko lamusa batu wana oyoka kono ba intellectuel na bango batu na bango mayele yao betu kutuvonda yao betu kututeka mbwaza ntantu kibeni yao kibeni ko alors ko bavutu kidi kuvata bazongi na mboka tango bazoko pesa bino maloba buzoba bino pe bolobika ce sont des sages bango bayibi mokili de bango wana bazoko tinda po baya kulamba biso bakotisa biso na nsaku bakenge nsaku babake ni ntoto biso totikala na nsaku totikala na kuba ko tukotele mu makuba tukotela bakenge ko ndenge ka batibiso na basaki bovanda wana bango ba récupérer mabele mbuta photo lamuka bampang tu vumbuka kadi voka tu vumbuki di kwanda kibendo bayanski deja bantu beta teka ntoto kutu bayanski di tuka kwanda comme va commerce ko beta sadi la commerce mu ntoto mieto yo kende na mboka na bango ne kuteka mabele na bango oko bandila kutu ndenge nini pona nini po biso tozali ko teka maloko na nguba balakishoka billet ya 100 euros au monde que donc ba veni nza ya vino balakishoka 100 euros déjà au monde je vous ba pesi 1000 euros au monde déjà ko nza isobele ko basa ko somba biso na biloko mike biso bango bazoko mona biloko yango minene biso tozomona ngo bike bandeko to lamuka mabele ezali likambo mususu Congo dieto lobiango très bien muntoto mieto tuzika nga bangudi zeto bankaka zeto bampangi zeto bafuiti eza alobiango bien mkaka longi alobiango penza bien na Congo dieto wana ile mutaseka tangi c'est un de passage apesi ba raison ebele o ezali ke to koki koteka mabele te mais kaka soka lobika ka oba vovango biso longi bango kaka wana biso tozaka pembeni longi biso BDK ya umbe betiteka mtoto muta kiadi kibenu mona vubantu betivanga mpasi bo bakalanga kibeni mo babe na mu ndambu zetu bobe na mavengo betvandambu zetu ba tudianga yao tuleka nga vakimosi tuziambila nga vakimosi tukwenda kwenda kala vakimosi yao betiteka ntoto ndongi abomi nzoto pona koleipisa bango basa oui wao betisosa bamvonda kadi yando ka obstacle weka obstacle yeso kake ndongi bakope koleka bien mabele obalubaka mabele mokonzi yani mfumu mtoto yando yala muntu yo zangi mabele ko oza mutu te ozali kaka lokola ka mupepe
ok ozongi place kotelemela eza te place oloba tika navanda napema na respire nano eza te bandeko mabele eza na tina il faut bato bayeba tina nini biso tozokoloba tokobeta lisusu sete ata mbala zomi tokobeta sete likambo mabele parce que bayebake oyo biso tozokoloba toza bato ya génération wana bango bazokokanisa te bagénération mobutu basalela biso balwa bakajika ali bango nyonso bavandi mutu azokoconteste yango aza te mutu aye koteka basaleli mpe apesi bango afokoleli bango porte aza mwana ndako mobutu azwi moluba wana atie asalisa lwa aye kobima ono ye aza mutu ya mayele tala kaka bakajika mutu angango ye mutu azokosala lwa wana ayebi bien akosala lwa wana te parce que mboka eza nanu fragile souveraineté ya état eza nanu confirmé te eza nanu makasi te parce que na ere wana tozalaki mpenza armé kutu ezalaki nango kutu tout baofficier nyonso bazalaki babelge presque yo ozokosala lwa ndenge wana obomi lwa oyo ya bakoko na biso bazalaki ke mabele eza mpona bakuyolobi no pona nini olingo bima yo mutu ya mayele yo mutu ya nani raisonnement ya kimutu eza te kaka ngango kaka mundele zika kutula résultat yango tozokovivre nango atikeli biso na donc balobaka nie na sima tozokobunda mbwaza ntandu zikotele parce que porte wana bino bato bofongolango porte wana bakotelaka baba biso kutokomisa na pasi biso bango le bateka mabele na bango basilisi kuteka oyo ya bango balingi bazoya siko baya kuteka oyo ya biso kadi la plupart ya coin oyo baza kuteka mabele ya mabele ya bako bauti musika mingi bauti musika siko bamoni ke bo bauti musika bazoteka balo bongo biso bana mboka boko tokotika la pesi ba ofedi ya ba akotele munlonga bayanzi diteka talampasi pilampasi tutimona mbazi fuidi weti sosa fulu ko bafutiziamina mbazi fuidi mwana ko mpanga ko sedi yako fuidi weti sosa fulu kini futi kunziamina kafutiziamina kadi mfumwa ntoto ya lwa sidi mfumwa ntoto kazoleleko ya yene lwa sidi mfumwa ntoto miene lubaki mfumu ya veni mfumu ya ntoto kene kwa muntu ankaka donc propriété ko ye mtazo konza siko mabele ye kolo kwanga soka lobi oui c'est oui soka lobi non c'est non auti musika ye mtazo kozwa décision tangu mususu auta soki wapi na Chine auta soki na Inde auta soki wapi auta soki na soki na Israël soki na wapi yo ba génération leki wana tangu kaka yo teki mabele tangu kaka tata no teka ki mabele yo moyo so okunda ezate yo tsko bunda mbuta na suki kaka wana parce que batu nyonso faut banda ko réfléchir ke likambo mabele eza likambo seri faut penza mutu azonga na kimutu na ye lelo na lobi kaka na lingala ngana préfère na loba ngona ki Congo mais bon pona batu ba lobi ke bo ba bindende banka ba tiba ko samambo ko tangu zanka ko tutivwa mu ki Congo bikata tika to loba na lingala tika to loba muke o etale penza ke to beta sete penza ke ba yoka biso penza donc na ndenge moko vrai na ndenge moko ya kitoko penza ba ekota bango penza mutu ba yoka biso tina nini biso toza koganga tozokobunda pona nini mabele wana batina ezali ebele mbuta natiki maloba na suki wana nazongisi maloba na mesa merci mingi. Merci pe epai na yo kuna to siliko tonda botondi na manso siliko loba ezalika likambo mabele beto ntoto talomba katalomba mbongo ko yango to yelelo teme na biso ezali ntoto talomba ko etuke imbango epai ya mon général Mavinga ozali wapi nganga zumbu batuku balingi bayokayo kati na ntango oyo yango wana pesa biso réaction na yo beto ntoto talomba. Matondo nazoka na fumonanga 5 sur 5 Matondo nazali penzawa nazali MP narwandini epoustouflé po nazuba message belé ber mona mitinga ngam na obele la ngandingi na kote émission donc batu batindeli ngaba message belé abarbitala tala kut donc pas d'alliance. Mais nalina répondre bandeko batinga message nanu avant zonga na sujet vif du sujet
particulièrement yaya mona na France na Paris yaya biso tozali bana ndako biso tozali na fumusita oyo azali envoyé spécial ya fumu mwana nsemi bapesi biso consigne tolanda distraction te tokende na objectif yango moni tolingi tosala mosala il faut tolobela basujet oyo ezali vraiment important mpona bakongo et puis na ba RDCien bedem na biso tokosalaka bemission oyoyo mpona kopesa bato baconseil kotalisa bato direction ya bedem ndenge consigne epesami kobanda epai ya nkaka ye moko koleka na nzela mbutatita apesi message epai ya biso bato tozali na ekipe na ye yango ndenge nayebisa bino moto oyo azalaka na pouvoir azalaka na agitation te biso toza na fromage mbuta na biso moko apesaka exemple awa boye toza na fromage na monoko comment pourquoi tokozala agité moto aza agité ezali moto oyo bayi biso tobotoli fromage bato biso tobotoli fromage bango nde baza na agitation bazolinga kotiela biso mwa tokosa fromage mpo bango barécupere mais ekosimba te mpo ngambo omu naza na sécurité ya makambo tu wana donc bobanga na bino te makambo eza nango pepele biso toza na système na minute oyo toza na bango na système ya isankele ndenge toloba na kitambo tozokende na bango na système ya isankele tokolanda te o nini gauche te tozotala objectif voilà réponse mpona apesa na bandeko tu bokomeli ngai donc badistraction apambapamba na biso toza suwana te biso tozokende na objectif continue bapesi biso kowuta epai ya nkaka yango misala tokosala ozomona mais eloko moko na website bino baoyo nyonso baosala baventure oyo nyonso tu oyo bazolinga wana na distraction bokomona baresultat ekoya eza mpe bamikolo ya otanga bokomona bino moko omoni mbongo bato soki olie mbongo bato mpona mabele oyo ya bakulu yeba yango yo okende mabele ya bakulu ekotikala nanga nsi boyebi baexpression bakulu baloba déjà Congo Itadi donc eloko wana moto akochange yango azala te mpo bakulu baloba yango ekozala bongo mpe ekotikala bongo soki olie mbongo ya bato ya gouvernement ngolais okokufa lokola okokufa na maladi ya basoso omoni basoso ndenge bakufa na elanga bobana okende ndenge wana si tocomprendre bastratégie mpo balie mbongo po balie mbongo yango balingi bamemela biso badistraction bakabulika bili bambongo wana tout ça voilà bame biso tokokota na danse wana te biso danse na biso etikali isankele toleka biso na kitambo toyembaka isankele toleka badanse wana bino bozolela biso badanse bakanar oyo ya bakane to wana okemwa moke ozongi mwa nsima biso tokokota na bagia wana te biso tokokende droit au but donc voilà réponse nango napesa bandeko tu oyo bokomeli nga bamessage ngai général nalingi nabunda komba moko digne ke toganye toya na coupe totalisa bino banani totalisa nkangu voilà misala biso osali tongi tobunda komba ya kibudiki te oyo soki oyo bagénéral kisasa ngandu babundaki ya mpona suka filme babomi te biso tongi tokende na komba toya na coupe oyo tokoganye donc voilà réponse nanga napesa bino yango wana tozonga na vif du sujet ndenge tozolobela makambo ya ntoto toalomba mbuta nalandi bino nyonso na bokebi na sujet ya ntoto eza bien très important il faut totalisa nkangu totalisa bakongo na ba RDCien ke likambo mabele eza likambo moko eza d'abord donc eza likambo automatique po tango yo joya na mokili yo tango bazotindo na mokili mpona oyeba ke mabele est important pourquoi baotindo na n'importe quel endroit te batindio na endroit moko tolo balokwa neti biso bato mwindu batindio tango susu na Afrique batindio na kati ya mabele wana ya Congo ou bien mabele ya RDC ndenge tobenga ebengamaka lelo oye wana obotami wana bakundi mutolo na yo kasi biloko nyonso to wana eza basymbole te eza baconnexion te toza na kati ya mikili ya meomona ozolala ozolota ndoto bandeko na yo bato mwindu to nyonso to wana eza baconnexion omoni donc likambo mabele nayebi te basystème mondele ya kotia mpona na kati ya Afrique surtout biso babantu mpona kotravailler bamémoire na biso bacerveau na biso toyeba pene importance ya mabele te bolobi bamakambo nani bayaki na babible mpona kosambela mais ezaka mpona mabible te mondele atia basystème ebele mpona kobungisa biso mpona mitu na biso ezala mbouye toyeba importance ya mabele te surtout na Afrique noire wana Afrique ya bapays ya babantu
Mundele a adopté un système où la plupart des présidents placés dans les pays africains au moins ba non originaire. Système monnaie yangwana et banana depuis kala yangwana des origines na kati surtout Afrique centrale. Au moins le président kuna te ya ke dirigeant ngola kuna te autina batanga kuna zo dirigeant nani kuna nani zo Sao Tome kuna nani zo système mondial a tchaka yangwana. Okutala kuna na Gabon soki yangwana za mono mar bongo za fils adoptif eza kaka bongo. Biloko wana nyonso po soki batie mwana mboka po soki batie mbuta nzambi a diriger RDC a kolinga te makambo mindele basala ka makambo étranger mingisi baye osala na mabele a kolinga yango ta ko permettre yango te nani nationaliste o nani musée tango yaki amoni babiloko nyonso wana na ndenge mindele bazali musée aboyaki po azaki nationaliste alingi mabele na ye ayebi non d'abord naza katangia par katanga donc RDC nyonso ils ont rassemblé babantu musée aboyaki fin de compte izaki ndenge ni babomaki moni donc soko moni président mo quelconque azaki na mboka wana permettai afasita biloko wana boye baza d'origine douteuse ya mboka wana po aucun nationaliste o peno ozali d'origine ozali ayant droit ya mboka wana okolo permettre bango bamakamla bango na makamba bakajika oyo wana nde nazo pesa na réponse na mbuta olembe mo bien MTA makamba balwa bakajika ndenge bolobia wana mbuta ntola ntemo mbuta babiloko wana elekaki po bato pe basala ki donc basaki na connivence donc bango pe tam so holandais bango basana d'origine douteuse osomona d'origine douteuse parce que soza pena vrai nationaliste omoni oza pena nationaliste pena ya solo ya RDC yo gondi mama makamande wana te omoni ogondi mama makamande wana te les sous-sols appartient à l'État. L'État est ba multinational. Au bango bazolo bana parce que so ba l'État est-ce que ba pays Afrique centrale l'État on a péné ça rapport à la population jamais. L'État on monde na et défendre na on ka intérêt ya ba multinational. Voilà. Wana nya na tiena entre parenthèses zaina npo na bakisa mo plus na ma obino bolubi pona mabalo bakanshika. Na ya sigo pena na makambo etali makambo ntoto. Bandeko ba RDC soki mboka wana bosomo na politique nango zo simbate d'abord eloko liboso ba RDC bo bungi nzela ezali nanu plus botie makama politique wana ba capital politique ndokola kindenge za wana eza mboka ba Congo ndiri bino bozo sala ba fongo boyo kanga banani boyo sala ba plan ote tokena tension ba Congo bazali te ba Congo bino bozo lo banata mso mu Congo baza ba Congo déjà donc ndio biti to benga na Congo Congo kondene pe babu konkaina kwa ni Congo lo mu Congo asana pe ya bu Congo te kwa sana idéologie ba kuluté tango bino bobengi kuna iloko mwa malunge osala maizati omoni na minute on est ba leader ba Congo ezali fu mwana ntemi alors comme fu mwana ntemi azana nu na clandestinité boyebi représentant na ye légal oyo yebani na monde entier ke ezali mutasita donc so bino boni bosala ba masolo bolingi bena solo ke non eloko moko boye to sala fongo moko voilà ni tout am samboko to mutasita zawana mutasita zali omoni et le moment déjà plusieurs fois que et loko moko te ego marché na mboka on a tant qu'il est ba Congo ne sont pas associés bobi pourquoi da joindre l'Obama po mabele wana et pas ibino bo ventili ba nanya administration ya nini tout ça ils mabela ba Congo omoni donc yango wana importance ya mabele tala sagesse kasavu enani Lumumba salaki Lumumba l'air batunyo basalaki ba fongo na époque wana tango ba Belge bakeli ba vote salami tout ça banini niveau parlement banini oui Lumumba gagnaki na ndenge ya kimokili mais Lumumba amona ige malgré na gagné na ndenge ya ba vote ya parlement mais mabelo tozo sa la politique place tozalia isa mabela ba Congo donc ça mbuta kasavubu donc to ça les logo Lumumba a utilisé sa sagesse a yebisi ba ndewonyo tout wana il faut to pona kasavubu président biso voilà omoni boyokani donc soki tokolinga to bongisa mboka wana nazolo ntango na robona banana ba RDC soki tonga to bongisa mboka wana il faut totala ba oyo ezali l'essentiel omoni depuis kasavu bakufa donc ba Congo bazali exclu totalement na makama politique ya mboka wana politique yo koma kaka balu ba batali waya nani kuna soki nani awa bakatange sikoyo ko baso ekomi turo baso il faut allez non soki bino bolingi bo mema politique na ba style wana boko sala gouvernement na bino kuna na Kivu bosala ba gouvernement na bino kuna na ba province orientale bosala ba gouvernement na bino na Lubumbashi bosala kuna na banani na Bakabe ya Kamwanga
botika biso na kini biso to debele na ndenge na biso botika biso mabele osomona soki bino bolingi RDC et continuer et que ne prenne na bien il faut respecter les ayants droit il faut respecter na bakolo mabele wana eza ba Congo omoni o likambo oyo elobamaka te likambo ekoma tabu na kata mboka wana omoni likambo ekoma tabu mais kiunga kumwanza kuna alobla makambo katanga wetu ezala tabu te ya kotumba uti ko pas même longtemps ya kotumba uti ko ba no biso tozo pundira mabele na biso bino pe kuna bobu eza tabu te mais so comme kana ko kompona nini po basomba ba mapango na kini ulu basomba ba mapango na ba matadi tout konso yangwana eloko liboso oleba ba vérité ate bolo babongo te bombi tona ba pane balo babongo te mbako saka ko bino ba séparatiste mais séparatiste c'est par rapport à nini séparatiste c'est par rapport ya quoi donc biso toya siko na ba style oyoyo total ça ba RDCien que oui nous sommes ensemble pour na lito ya mboka mboka ils occupé mais d'abord la charité bien ordonnée commence par soi-même lobela na nous contrer na yo terre na yo d'origine lobela yango to ça il nanu to bandana ko sala combat ndengona to changer système à combat to ça il nanu ndengona biso ba Congo pe to bundela nanu mabele na biso ba Congo moni po problème eza na mboka na lishoza nini soki mu Congo obani ko lo babiloko ndengona tafusi na ba niveau ba kin nazo reconnaître que ba période moto ngina ba kin so obani ko lo makambo na kaka ba Congo biso to zana lusite bani yoza mu Congo te yoza mu Zombo yoza boye boye donc biloko wana lo babaka or bato na bazo bosa na mu Zombo même na kata kin na mboka na mu Zombo même na kata kin za mboka na lelo to lo bana radio Congo toi problème eza na Angola ti bande on a besoin Angola ba bengi pona nini parce que toujours bande on a bango il faut to blapper problème wana donc même problème ba Congo bazo subir na kata RDC même problème pe ba Congo bazo subir na kata Angola donc voilà omoni donc mbuta likama mabele en tout cas il faut to no betela ngo pena c'était mbuta soki yo ye ko région de biso na mouvement tozana ngo oza les bienvenus à condition landa lokolo zana mulongo ndenge tozobundela soki mayele ezali tokopesa yo sango mpe ekoma tour biso tosunga tokosunga yo omoni mais soki yo olingo région de groupe na biso ozoyela biso bamfolangani olingo respecter ordre te a ndeko place na yo eza pembeni na biso te kezo luka mindele bato balingi ndengwana mindele balingi yo soko oza na d'origine nani wana te ale bazwi yo kaka alibake po mundele alingi mfolangani mundele alingi ndengwana mundele alingi bato baza corruptible ozomona de yango wana tozoyebisa bino ba Congo tozoyebisa bino ba RDCien que message na biso sikoyo tolingi pena to capitaliser yango tolingi to kena objectif biso tozana posa il faut mabele na biso ezala libéré oui nous voulons la libération de la RDC mais batu ba bandana ko défendre place na bango comme ça tous ensemble nde toyeba ndenge ni tokubundira mboka na po soki tokubundira mboka na ndenge désordre yokuna te biso to liga démocratie biso bo démocratie on na sava mabele na okuno tiki ezokende usuko yo lingo tsala démocratie na kini mabele na tiki ki pour l'instant ni toro babwe nazomona na ba Facebook na banani na ba réseaux sociaux nazomona pena donc Kasai on dirait comme si bazali suna kata Kasai te on dirait Kasai c'est kenango mutu bazo lo blanc azati nazomona bana mikie donc nazomona ba catastrophe ya ndenge na ndenge na kata Kasai mais ezolo bamati omoni donc bande ko na biso Kasai botele mabobu ndela Kasai ce qui est ça kampe to songa bino po za bantu to ko chabino po mais to tala nanu objectif ya combat na bino objectif ya combat na bino zate boya na kisasa boya betla biso ma meeting te biso ba Congo beto na ba intellectuel ba ko beta meeting ko le ga bino omoni bande ko na biso o ya Kivu ya kotumba déjà ça kuna zo ça rappel bao bali ko sunga bo sunga ya kotumba azana kata nani donc soki pe esenke biso ba Congo to sunga ndiko ya kotumba pourquoi pas bande ko na biso katanga déjà ba ko basaka dia na mouvement na bango wana izana ngo ya bomba te bazana mouvement na bango bande ko na biso ya province orientale ya Kisangani bo bundela mabele na bino botika kotika ba mbororo kuna mabele kende botila kini mutema te salukia fois unayebite salukia fois sona go expliquer ndenge na lingala omoni donc so botila kini mutema bande ko salukia musala ya pamba musala mpunda bon musala punda bande ko nyonso oyo bande ko Kisangani bozale bienvenue na kata kini à condition objectif ezali oye na kata kisasa voilà oye ko sala musala voilà mais il faut to yeba ke oye na kisasa no ye pour dibote so tango ekoki ozongo ke Kisangani ne to vana na kata miki même osomi ndako na kisasa mi mabeleza ya ba Congo donc il est temps bo soit conscience bo bana ko bundila
ba mabele na bino tout compte bandi ko na biso Équateur bobundi l'Équateur tokosunga vous allez bienvenue kozala na biso oui c'est bien soki pe sengi biso ba Congo to sunga bandi ko na biso Équateur parce que baza ba bantu lokola biso tokosunga mais ko bosana nani place na d'origine te ko bosana yango très important omoni donc biso sikoyo il faut tout ça objectif na bitumba na biso na ba message na biso on pesa na radio congolais to lingi na biso sous distraction te bi to ko ta distraction te to ko permettre pe lisu te ba to distraire biso to ko permettre on lisu te to keleka na objectif tout ça la misala et mon na mission nkango voilà continue on va pesi biso ko te pa mfumo na ntemi ko le pa mbuta sita donc tout ça la mission moko éducatif tout ça la mission moko o ezali objectif mon distraction et qu'elle fait tout ça ezali souti. Ce qui il y a des procédures à suivre, il y a des conditions. Pour la région de Bisso. Ce qui au ligne na yote zara libanda tika biso na kimi. Likambo ya mabele yembama na kansi doambo makia ya yemba banzembo wana ya likambo mabele basaka na ngote tout ça na bamboka mindele awawa nyonso yo kosala osomba nani mais mabele ilitikala ya bango. So mindaku tanke ndaku nesa na mabele na bango mbula na mbula o banu futi lango taxe soki e komi na moment moko zo futa sous taxe te malgré ndaku no somba so basali ba calcul na bango mbongo mati mingi ya taxe ozo futa te ba kozonda ko na bateki yango pourquoi pas bango basana besoin mabele bazo na bana besoin mabele ndaku no ba oteka on enchères donc voilà biso ba Congo éveil à conscience sikoyo biso nde foto le kali devant pour kobundila mabele na biso kisasa wana epai ba kanambe bavandi epai ba Moïse Katumbi ba osala ba tour epai ba oba Félix Chilombo ba eza mabele ya ba Congo biso na ki Congo tozoloba kiaku kiangani lokola mabele wana eza biso siko foto le kali devant faut messager le kaya mingi pona ko pesa éveil ya conscience epai ba Congo ke biso foto bundile loko na biso to kotikila mo mutu te tokotiki la mabelo la mutu te soki oli kozana biso te ke nde kosala politique na province d'origine na yo kisasa te ezali ba belge nde batu tango bayaka kuna tango basangisaki biso bangonde batu bachaki Léopoldville ezala lokola neti nani moko administratif yango wana Mobutu pe tango yaki a continuer kana na kati ya masolo ya Léopoldville ti nani kuma ikini mais biso ba Congo ya lelo yo oya tant ya pour mon ntemi parce que to uti une école initiatique to zu enseignement ndenge na ndenge to lamuki to futumuki to bundela mabele na biso to lina biso sous distraction te donc bandeko il faut boye ba importance à mabele pourquoi ba kunda mutolo na yo na mabele donc voilà tous en conscience to tika ba distraction pamba to tika ba futilité to mekana ko sunga fu mon ntemi toke na objectif pona to yeba to sala eloko nini oyo to lingi mbuta ngana suki na ngawana na zongi sima lobana mesa pona ko pesa peut-être bandeko bazana moi quelque chose à ajouter ce qui go senga ke moi 2-3 mois avant émission kangama na okota lisusu po na pesa pe dernier mois na ngai pona émission lelo matondo na zongi sima lobana mesa matondo ya mingi mon général toyoki makambo nyonso siliko pesa en tout cas esepelisi biso pe esepelisi bandeko tokei na mosala pote tomoni bayini balingi baprofite na kati wana pote babebisa masolo kasi biso tozali bana bilembo tozali basiwa dimbu tomonaka na musika ndenge tomonaka na musika tokobikaka na verite na biso ndenge général alobi tokobina siko isankele tombola makolo tozoleka biso tozokokende nkabu mudia nkabu mukwenda dogi tozokokende antilope azolia azokokenda telemaka te siko tokokendele tozolia tozokokende tozoloba tozokokende tozobimisa ba vérité tozokokende te tokokoma na suka alors oye tikali etali biso te posana biso général Siauti Koloba tozwa wana temela
peuple asepela lobi amona mboka na ye esengo matondo ya mingi tokomi vema na suka pote tango ekei tokopesa 2 minutes ya moto apesaka bambote apesa moya kolalela tokende masolo ebele te pote ere tango vema esiliko belema yango ke tokei mbangu tobanda 2 minutes na biso epai ya mbuta sek topesi 2 minutes na yo en tout cas tokende tina suka tokende vema kobenda ya mingi te pote lelo lobi ba mususu ba okende misala ngai naza na problème te ngai lobi na kosala na ngai te toza na ferie na mboka na biso na mboka bato mususu baza na misala alors faut na respecter pe baninga oyo ba okende misala okokata masolo moninga kende lala bamusu basepelaka te balingaka tosili si elongo biso banso yango wana tokende na 2 minutes toloba oyo toza nango buta seki topesi maloba ingeta mfumu. Alors oui pendant reçu que ça m'a candidat en tout cas na post na thème na biso apoka ledo na rappeler juste que tout ça na www.radiokomodito.com na thème kitoko to salaki donc le 20 mai à to bandaki yango toujours belabe tonto to lomba ngai mbuta na avatar na ngai ya Skype na ngai na bandi bomona ngwana et ça fait depuis na banda itumba izara moko wana na changer en pété na nini na phrase oyo ya le 8 tonto to lomba. Donc pour vous dire que depuis itumba ngai bandi nazali na constance wana en tout cas na ebilo ko na ningi c'est mabili. Parce que Naza est conscient que dans ma belle, tu es libre. On est libre que sur cette terre, que sur sa terre en fait. Liberté n'a eu à cause ça là et puis à cause s'émouvoir et puis à cause s'émanciper. Et ça dans ma belle n'a eu. On se développe qu'avec sa langue. On se développe qu'avec sa langue, mais la langue on a eu dans la culture on a eu dans ma belle. Alors véritablement on a c'est bambuta, non bah y a bah la nix n'a pourquoi aller là. Keli kambo mabele en tout cas tant toujours le bela mabele le na pourquoi na kata trois fois de radio congolais tout et ça pour quoi ko se la pour sur la télé muta imuka nzambe azali wana tant misité na e ba ite ke et ils ont coïncidé na date anniversaire quasiment et tant on kaka a pesaka a sarabe congolais tout o ils ont le bela sama mabele parce que il faut bundela mabele na bino Bobundela mabele na bino, bobi maboya le 7 août 2017 poto to benga na bapaya. Nkaka lobela ki yango peuple nyonso, alobela ki communauté nyonso. Mais malheureusement babandi bazo talaye parce que les gens ne comprennent pas encore, bazo comprendre des notions oya mabele. Mais natangi bino komodi toi wa Tangai bien commandé to awa 2277 au nkaka lobi mfundu antoto nza. L'importance de la terre na mukilo yo. Ba source nyonso ba conflit na mukilo yo itara izara mingi pona mabele. Ba israélien ba paisi mazo bindani pona mabele. Biso to kene musika te biso na kati ya radio na batuti. Tozo bundela mabele au fond. Mais faut-il encore que to yeba que population yeba pona nazo bunda. Les populations en prendre conscience qu'elles ont bundé la mabele. Alors, même à ta scène, tu dis comme on a cercueil, il y a des conabisos, Rossi Mukendi. Et Bambion, on a assez vraiment. Et ça, il y a une somme, ça, il y a une Sony. Donc, comme il y a un niveau moko, donc. Même nous autres, on a biso moko, nous autres, ça ne nous appartient même plus. On y est, hein? Tant que besoin mabele, même nous autres, on a moko, ça ne t'appartient plus. Tant que besoin mabele, c'est conséquence, il y a un yango. Bah, il fait un yango. C'est que même nous autres, il y a foi, ça ne vous appartient plus, parce que la terre ne nous appartient plus. Comment on dit? Et faire raisonner bateau. Et faire raisonner puis oyo bazolinga kuna na Congo Diampanga la bazolinga basala buzoba ou bien oyo bazakuna
na Congo central Congo ya kati o bazonga basala buzoba ya kokabola mabele to ya koteka mabele d'un côté balingi bateka nous balingi bakabola nous devons mettre en garde ba o wana nyonso bazo kabiso na poko alelo ba yebi de qui nous parlons le senga na bango bazonga la raison na bango avant pour peut-être essayer d'éviter finalement que prophétie écho et la banque na mutu que o bazana mato ya koyoka bayoka baza pe na cerveau ya comprendre o bien total ici na poko alelo bambuta nyonso bazaki na kati ya conférence ya batal ici tant mieux pour eux c'est tout ce que nous souhaitons en tout cas que nkangu azala éveillé à kene libuso o bayoki na bango te malheur à se comprendre toujours en retard voilà ngai na thème na poko ya thème ya lelo na no bakisa non c'est un peu bino besoin na biso poko alelo bobo sana te bozanga te beaucoup t'as toujours un site na biso ya 3x bundudiamayala.net 3x bundudiamayala.net bundudiamayala nyonso attaché hein voilà beaucoup na site il y a parti politique parce que balobi on libère un pays ba libérer comme abelo les alliés sous emprise avec un parti politique et ba bazo kamba parti politique na monga oyo de plein droit de plein pouvoir les alliés biso nasima mbutasi Anthony nous directeur du bureau politique en tout cas na Tony Nobotondi ba mbuta bayaya na nenge bozaki bela na biso poko alelo ezaki abino mbuta malembe mopia to ka konti à France nous sommes yenge pimpa ya moto dinike mbuta po bakwanyi matondo wenda muyenge waleka muyenge bakulu bamwela Kongo bakukikila batala mbeni za kume sonkumbu tatu matondo ya mingi toke imbangu topesa mbuta siabimaki mbuta nzola ntemo asilisi kobima azali société akei toke imbangu epa ya général topesi yo maloba na yo omema biso na suka tokende matondo fumonanga matondo na nyonso ya pokwa na pokwa lelo ndengo sileke bongsa émission na sujet ntoto twalomba nagansi bandeko basili koyoka ba succession ya ba idée argument oyo moko na moko asili kopesa na bandeko balingi na plateau pona ko talisa importance ya mabele combat tozo bunda depuis longtemps depuis mindele bakende ti lelo pona nini tozo umela pourquoi donc mvolangani ezali yango wana tungai ko expliquer na parmi ba objectif oyo ezali pena important oyo nanu tokoluka to talisa liboso pena na biti ya combat na biso ezali likambo ya mabele omoni donc to bundela na mabele to yeba nani azali na droit ya kozala mokonzi na mabele na nani oyo azali na droit ya kozala mokonzi na mabele na biso te omoni parce que tango tozondima n'importe qui ayaka kokamba biso na kati mabele na biso ezali déjà faiblesse mobimba tozo kotisa na kati na ba tribu na biso pe na kati ya ba communauté na biso mundele absala bible aloba déjà na bino na kati ya bible aloba ki soko moni mopaya ayelio toloba c'est-à-dire bonzambe ou bien aye na pouvoir moko ya libanda pona oya kokamba bino c'est très dangereux bobo mamutuana bo rejeter yango ou bien bo lapider mundela aloba na bible ezaka religion te mais ali pe même na pouvoir moko pouvoir euti libanda ba memeli bino ngo na kati ya mboka po baya ko diriger bino donc ezolakisa ke bino batu bosana kati ya mboka na bozali ba inexistant on a évité inexistant soki mbuta olembe sa bimi bina na bimi te expliquer nga na lingala ya pete lingala makanza po ya bwana nyo sustali bozaka na bino susuté quoi bosu batute c'est tout bosu batute donc voilà donc bokomi ba inexistant donc bozali susu batute moni or soki mboka mo quelconque nzamba pesa bino bozo exister souté alors effectivement ba boto le nyonso soki bakomi kokamba bino alors pourquoi pas basakapare na mabele pe bakosakapare nango donc eloko liboso nanu tokotalisa ke tozobundela mabele n'importe qui akoki kokoma mokonzi te na kati na mabele na bino yango moni biso bakongo tobalina na masolo ya mabele bino bozoluka tobongisa RDC banini mabele wana bozosala politique na minute oyo eza ya biso bakongo donc biso bakongo tokosala mbala oyo kontwala
Donc, ou bien président au Congo, ou bien tout le monde dehors. Donc voilà, on a l'ingé conclure na poko lelo, eza susu makambo te o soki batia kamai na monoko te, ba komba ngope o nini a komba umeli mingi. Biso ba Congo tolobi la prochaine fois muta kokoma président na kati ya mboka wana soki kaka ba capitale uzala Kisasa, soki bolingi RD, il faut azala mu Congo pour remettre pendule à l'air ndenge masole bandaka tango mundela kendeki. Soki boboyi donc boye bayango a Kimbangu Saloba. Umalu silukwenda na ebite sono ngolo. Ebite sono ngolo ndenge na lingala. Bukimbangu mtaruba ngai. Boko zongela na makolo, boko kendele na makolo. Boza. Boza na makolo. Bon, tu m'as négocié la surface mbuta. Vous m'avez dit mais le bagage benda yendi kia ou benda yendi. Benda yendi kia. Donc boumi kendele na bino déjà libela. Au lieu que il sera trop tard. Omoni. Ceux qui ont lié au chamutu makasi nkaka pe mo mtaloba kino qui vivra verra. Donc ils makamba solo bandeko na tozolo bapena donc ceux qui bino bolingi RDC et continuer. Botia ba Congo balika liboso. Ndenge masole bandaka tangu tubingana ka mindele le 4 janvier. Po biso ba Congo to kondima lisusu te mutu moko boye aya kokoma mo continent mabele na biso. Donc ezola sakelo kwa biso to saba inexistant ndenge na uti ko expliquer terme wana wa mbutolembo mo pepe limboli yango na lingala. To kosala masolo na bisika nyonso mabele na biso ezali. Ba oyo ba liembongo na gouvernement ngolais po ba komisa soki nani yango roi. Boye ba kembongo wana boko futa yango soki bo futi mbongo te ba ko boma bino kaka na batu ba futi mbongo. Ba kopo wana ekosimba te tozala ba dossier wana nyonso. Mikolo Goya lisusu to kosala deuxième épisode ya dossier angolais. Dossier Angola. To rassembler nanu to recueillir nanu d'informations to ya siko ko éclaircir l'opinion makambo le gars ndenge nini bambongo mbambola ngani obozo tshela biso wana o nini ezali distraction masolo Angola to kotika yango te to kenango tina suka to kotalisa banani baliaki mbongo ibandaki ndenge nini esalaki ndenge nini to koya loko si to peseki déjà premier goût. Donc deuxième épisode, il y a le troisième épisode. Distraction tout boya nango to kobunga nzela te to kene toujours na objectif. Biso basi ba biso ok to kota suna ba distraction pa mbate to beta ba ma sapo oyo ko édifier peuple, oyo ko éveiller peuple, oyo ko lamusa peuple, to kotalisa peuple direction dans la direction yango tala ni monantima lingi bolingi. Ba ja pa ma to kota lisuti. Voilà où ezalaki comme parole na ngai po na fermeture ya émission lelo. Vraiment nazali nesengo mingi ya ko participer na émission malgré tout vraiment tant bobandaki na santaki pena moi santé moi bien te mais na suka nango na monika ino fona biso radio ko ndé tuza biso to yaka wa pona ko éveiller conscience ya bandeko na biso ba RDC ba bantu et puis ba Congo en particulier yangwana na yiko tia moi koni na ngai pona pokwa lelo matondo na bandeko nyonso yo basileki pe ko tia moi implice na bango na émission lelo pe matondo na ya nzinga kuna na studio ndengi osongi biso pena po émission du début jusqu'à la fin matondo pena yo mo président comité de sages fumonanga et puis matondo pena bandeko nyonso tout oyo bazoki tana bango pona oyo ka radio Congo tuna pokwa lelo do salamu yenge wane zalaki yabino général Nganga Zumbu nazongi maluba na misa matondo Matondo wenda mpe muyenge waleka muyenge bakulu bamwela Kongo bakukika bambeni babonsono bena kuiza bakulu bamwela Kongo bika bakubatala meso nkumbu tatu wasikila munzila wadiata sinza kitoloka watobola nkosi watobola ngo toleka matondo ya mingi bandeko bansobolala malamu tolobelaki totolomba tosengaka mabele to bundela mabele to tika koswanaka mabele eleki to kende to zwa mabele to swanila na mabele yo bimi na porte ya ndako nonga pe na wani wana na bal na esika na biso kasi oya kobomba maka na basima Skype bozo sala masolo na bapaya to boyango to kolanda ngo lisusu te biso to kei na musala batindelaki biso oyo baponeli biso bana bilembo tozoko kende liboso alors bolala malamu
olimbisi na bandeko banso oyo na bango leki pote kolanda masolo pe bolimbisi na bandeko nyonso babeti mabaku olimbisama botalela biso masolo kitoko tokende liboso ti tokolonga etumba oyo pote nzela biso tokotaka tokende ke gauche à droite te ti na destination bozala na biso bosunga biso pote tokende liboso botala lisusu bantantu oyo bazali kozongisa biso makolo nsima te donc tokobina isankele matondo bozalaki ebele napesi bino bolala pongi elamu olanda nzembo ya suka elala na bino ekabula biso beto mtoto twalomba matondo.
tunga Kongo jantotila Babeno bakulu tunga Kongo jantotila Luvilule no meso kula tuka Luvilule no meso kula tuka Babeno bakulu tunga Kongo jantotila Babeno bakulu tunga Kongo jantotila Luvilule no meso kula tuka Luvilule no meso kula tuka Moyo wame uyanga lele Moyo wame uyanga lele Babeno bakulula tunga Kongo jantotila Babeno bakulula tunga Kongo jantotila Luvilule no meso kula tuka Luvilule no meso kula tuka Babeno bakulula tunga Kongo jantotila Babeno bakulula tunga Kongo jantotila Luvilule no meso kula tuka Luvilule no meso kula tuka Mitima miena luke samyo Mitima miena luke samyo Babeno bakulula tunga Kongo jantotila Babeno bakulula tunga Kongo jantotila Luvilule no meso kula tuka Luvilule no meso kula tuka Babeno bakulula tunga Kongo jantotila Babeno bakulula tunga Kongo jantotila Luvilule no meso kula tuka Luvilule no meso kula tuka Benitela menenzi la saonzo keti kandanga Benitela menenzi la saonzo keti kandanga Babeno bakulula tunga Kongo jantotila Babeno bakulula tunga Kongo jantotila Luvilule no meso kula tuka Luvilule no meso kula tuka Babeno bakulula tunga Kongo jantotila